Je serai le meilleur pasteur du monde, mais pour toi. Il n'y a pas trop de commentaires parce que Naouti Dako expliquer bino ça. Ça sont des blagues. Ils ont des aventures. Musique Nzambe zaki na modèle nango. Bato babengaki basala na service ya Nzambe bazaki na ba instruction o ba pesaki bango bazaki na ba limite parce que na makamba musique soto bitolo belango eza na divergence mo makasi. Eza pena na divergence makasi. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vinanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termina nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja tali kanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Merci Balania Nouvelle Tendance, merci encore une fois chez vous dans vos maisons Episcopo Yamborande Kita. Rendez-vous na Kitata les grands wazalendo du message. Na seperi ndenge bosibo ya minga na banda kuna bino lelo toye kolobela likamba ba musicien chrétien. Ba musicien chrétien bazana problème moko très grave. Oyo lelo église de Dieu et ça ko comprendre te et moment où esenga gito sur bango ba mesure par rapport ya ba makambo bazaka ko sala to so ba mesure nango mais biso to zaika ki diba tout ça ka kotala ka makambo na ba misu na biso ya buzoba mais lelo to komi ko comprendre que mutuno sa bando ko mama yele au travers monter lelo ya ba Moïse Mbiye ya ba Mike Kalambai et komi ko sala que to comprendre lelo que musique ya kalabato ba betaki yango bazaki ndenge nini musique ya sikape eloko nini zo ko apporter les biso na kanisi musique ya kala bon ils ont les locaux moko lelo ba prédicateur na tsana parenthèse place wana ils ont les locaux ba prédicateur lelo ba koma soki mutu aya zo te ya péché o te ya masumu tous les prédicateurs ba sepelaka ba balité ya biso to lingi yango na côté ya biso voyage te côté ya biso vite te ya biso ne péché lola te ya biso lola et loko wana lobama ki trop et lobama ki trop na ba tei et comment ce mutu aya zo te ya sir le péché ba tout bazo mone c'est comme si il est un vrai serviteur de Dieu. Mais au moment où on a tout péché, il y a un péché à makasi. Bateau, péché. Je crois que tout ça qui n'a pas tout, le bulldozer de la parole. Ce qu'on a le bulldozer. Donc il y a un panza. Il y a un cas pour bouka. Mais tant que tu as vie na bango, on a vie à péché sans moralité. Alors ba yembi pe lelo to pensa ki koya na bango na musique ndenge nzamba matisi bango bako koya na ba thème moko epate biso mais to ko se rendre compte que ba vraie musique ya kala ezaki ba nzembo akala yango no to pesa bino exemple kaka bato ba lebelaka péché au mona ka bango le bato ba kometa ba péché so otali exemple frère Matou Samuel ba nzembo bande ko yemba ba nzembo Matou Samuel lelo so botali Matou Samuel. Vous comprenez qu'il y a des gens qui étaient parce que les lots a reconnaître même maître Abimise la musique de Moron Tsumbo.
on peut savoir un exemple palpable, pratique pour me comprendre. Parce que nous avons la thématique, il y a la musique. Dans la musique, nous avons des compositeurs. Dans la musique, nous avons des inspiration qui pas Nzambe. Alors, cette inspiration-là, ça nous amène à une chose. Ce qui batu, bazoya babi ke ono, ngai nzembo na yembi, nzambe mutalobela kingai. Ngai nzembo na yembi, nzambe mutalobela kingai. Mais tant que vous la fond et nzembo, vous jugez nzembo sur le plan intellectuel ou sur le plan spirituel, vous avez nzembo les a fondé. Tout le monde a débat à pasteur Godin pour Ibasala Félix Wazekwa. Pour la sur la musique, débat wane et Souka Wazekwa a gagné pasteur. Pourquoi? Parce que bazaki na ba vraie base te ko sala débat ya musique wana. Po oyebi mupagano nyonso abeta kalisolo bonzambe na mayele na ya kibopagano. Soki oyebi sie ke ono mokili oyo ekokufa mokili ba siko so lingi mokili te opona mokili on soko lingati. OK, soko zongisi na évangile ko expliquer que non, tant nzamba sala ki mokili. Asala ki elangane deni. Alingaki te muto avana na mokili. Azwaki moto atiaki na kati na elangane deni. Mais moto alongwa na kati elangane deni pona masumu na ende bimisaki na mokili. Donc mokili obiso to vandaka ezalaka propriété pona biso. Pourquoi? Parce que nzambe moka pona ki to vanda awate. To mona bato bakendaka na ba Jupiter, bato bakendaka na likolo. Oh, illusion ba mourir ba memela biso planète des amoureux, ça ba planète motozo kenda comme vanda kuna na makanisi na ye. Mais ba memara ba vivre, ba memara ba biloko pour que ne survivre à place wana. Mais biso awa to mona ke loko ba loba na biso na pesio mokilo lona batela yango yikinisa yango pour o ba no vivre na yango. Mais au mona ba musicien soko ke exemple na mokili, OK exemple na bonzambe. Il n'y a pas vraiment de correction de thèmes et de titres à la musique. Il y a un moment où la musique en Zambé est comme la musique à Mokili. La musique en Zambé, c'est comme la musique musique en Zambé, c'est comme la Mokili. Ce qui sait que le frère Patrice est bêta. Ce qui sait que le frère Patrice est le qui a wera. Le frère Patrice est un yem tabane ko le sabiso na ba matanga. Mokolo na suka, mokolo na pasi. Mokolo na suka, mokolo na mawa. Koyoka bako. Ozoka makamba oloba. Koyoka. Mutu batunenga arande. Episcopo. Ponini. Banzema nzambe beta na bar tete. Se beti na bar batu bobima na bar. Na bar ezali banzembo o ezali ko empêcher bango ba comprendre makamba osala. Bar ezali esika oyo moto po sepela malamu esengela melala ngwa kota na kati ya illusion monde lokuta. Moto na bolenge alingi ya sala économie yo makamba oloba. Moto na bolenge alingi ya sala économie azali nde ko banza mokolo kokoma mobange akoma mobange a changer ne makanisi alingi ali ya falanga na yenyo so bomba nokite atikela ba monena ngo pasi te ba sakana nango. Et là, quand on a vu dans les 80, 90, bateau bazala ba série wala ba 80, 90, ba parents tout bazala ba bandal, ba teka mapang ba soma ba selimbao, ba teka mapang ba soma ba bumbu, bana ba bota ka so bazala ba parents surtout ba Congo bazala ko ba ndoki bana ba local ba bana musu ba ko ya malada ndeke, bana musu donc bana moko bo ndumba ya désordre na lupango kaka wana ba bima na ba ki koso na ba donc si papa fallait Taliban en habité, bon on a monnaie passi, baroli à monter. A teki bandal la question na bumbu. Eh ouais les amis sont teki na bandal. Aussi le col à 1000 na bumbu grosso mata 200. A même bon on a tiré bon on a tiré bon papa na kufa tiré na bumbu. Mino bota na bumbu te bota na bandal. Nzembo yo. Moto abolenge alinga sa l'économie. Asa ko banza mokolo ko koma mobange. Mais akoma mobange a changé makanisi. Pona nini makamba zo mona. La vie nangayo oya ba yankeo fananga na sala ka ya mbenda na likaya siko muto obina ona ba azomi ya bate makami azomi lobela parce que na loi ya ba invocation to pe ya ba nini ezalaka makambo so confesser ezala prière mobimba ce que tu confesses de ta bouche ce sont des prières. La vie nangayo oya ba yankeo de oyanki fananga na sala ka ya mbenda na likaya. Moi si aboyanga kasi kopo masanga te
et toko nanga na somba pona kiriba e bango bandona na bitoko le toko mi na ba mousse seri wana bembe ba na lelo ba ebite seri wana ok na bembe ok mona catafacte ok mona salle de fête te bakotsa mandala la ba mata ba bengi pena mukati mbila ye akei na linda akei na nzeta mbila amatia komi likola kati ba nzeta mbila basali nango lokola ndaku moko boye lokola ngare moko boye me ya matiti ale bakezwa mbetu wa banda kolalila mbetu na ndaku babimisi yango batie na musu wana batie drap bien balalisi bafinike batie mwa nini abomona pena yeyo mutakufi yeyo so place na bana bando kende ti sekei ekotia makaka tant bazokende na nini na kokende kokunda enda le bakoti na kati ya sekei et puis corbillard te kunde bembe yoko komba mutu kango kunde bembe ezali comme on aime sous Mercedes moko balata lokola bafula na kalisa ki wana batie couleur noir blanc kunde bembe sikoyo soki boye na bembe ba yanka quartier bato bazako me mama bende ba on so ba ko diriger bembe na ko le ka famille bazui batie batumbi pine bazui mafuta mbila bapakoli na kati ya nini wana le ba obenga ngo bleu soko na matanga soko linga ki mingi ba tia bleu batie bleu so bo batia bleu pesi 1000 francs 500 francs au lekani so te to tia bleu batie cantine à copa te cantine à linzanza ezaki wana batango wana bobwaka ba 500 wa mbonga ba yanke otango wana bozobwaka bozokota bota le bembe tale sika biso to uti na makambo oyoki temba zo pesa la vie nanga oya ba yanke falanga na salaka ya mbenda na likaya alors tant musique ya chrétien yé il faut pas utiliser thème mais malheureusement je regrette dans une vidéo moko ya Mike Kalambai asali biso vidéo ya koloba na biso ke ngai na kozala meilleur pasteur aujourd'hui dans l'église dans esili boye mais maman ba danso na mona zo ko nyata mama Michel Bakena mama donc jibe piana soka zokanga luka ba mission mi baloko tsa bon orchestre pour niveau baza ba fanatique na au moins ba chrétien abongoli motema mabongola motema bien tazaka fanatique ya wera ya jibe so na motema nezo e mataka e donc aitanga commencer lo mo pona nzambe ala komi ko baza mo si bana o baso bina musique ya mokili mikolo nyonso ba danse na bango ya mokili moi il y a des fois bato bazaka lo banga makamba redi ya miss parce que na Congo na biso il y a des paroliers redi il fit bon, il fuit. Redit, pour biso français a raté. Pour français, la maman d'incompréhension a retiré ça. Il fuit. Il est mort. Non, il est morté. Yakawa. Bon, Redit a mis ici. C'est un parolier. Akoma kapé banzembo pas qui toko pé bien. Mais pour la nuit, biso ba Christ, il faut to corriger même le monde. Pour to juger bango. Pour la nuit. Zina sina mwana ya mama okay mama na loteli yo ndoto kimasa welfare témoin nakumba yo ndako nzambe yo otola na makamba thématique na loba awa aloteli ye ndoto kimasa welfare témoin na ndoto azalaka témoin na ndoto azalaka te sina mwana ya mama na loteli yo ndoto kimasa wefo témoin ndoto azalaka te alors soki toye tolobi ke botika musique ya mokili pona nini eza na ba erreur rebelle na kati nango il faut que ko confesser makambo eza lié na foi na yo pe ezali na avenir na yo mais parmi bango il y a des chansons o eza nango chanson moko normal et biso muta dédicacer mutu to nini. Alors, mukolo leba pasteur Godin pour basaki na Félix wazie ko basuka ke wazie kwa yo yembaka na bien yo melaka na diamba te yo za banze mwa kitoko yango vola to linga ko ne abise yo pasteur lokolo bibongo mukolo ngala ozana concert tinda bandimba ya lokolo ndiminga oboyi bango aboyaki ko talisa yeke ya quel niveau o yoza ko séparer banzembo wana lelo to komi komona c'est qu'on avait dit confusion. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Quand on a l'église, bataka seben. Batubana ba kamon na nzoto la bango, bana ba zebola na nzoto. Ce ka seben matikaka, maman, vous regrettez. Tout le monde qui a Sandra Mboui. L'église Emmanuel Dodi. Biloka bande ko ça une danse tout le monde la français ko ça. Danseuse. Mais faut mon nenga ça ko bina. Makino ma David de Kosat.
Alors, natala ki image moko na leli komona Mike Alambai na Michel Bakenda biloko bazo sala. Bazo pena image ba illustré pena danse oshi bazo bina même danse. Mais yondo yo bisi biso ko la pasteur moko meilleur pasteur. Tu sais que na régie ba pesa biso vidéo après to zone. Je serai le meilleur pasteur du monde, mais pour toi. Merci beaucoup Nakanisi Bolandi Bino Moko. Il n'y a pas trop de commentaires parce que Naotida ko expliquer Bino ça. Oeza makamanzambe te. Ça sont des blagues. Oeza ba aventure, oyo bato bazo sala na makamanzambe. Musique nzambe zaki na modèle nango. Bato babengaki basala na service ya nzambe bazaki na ba instruction o ba pesaki bango. Bazaki na ba limite parce que na makambo musique soto bitolo belango eza na divergence mo makasi eza pena na divergence makasi au mona batu musu balobi biso musique tête lingango te biso musique tête lingango te biso loko tête lingango te okende bo batu musu net batu ya je crois batu ya témoin de Jéhovah na yoka bango ba yoka na ba musique ba wera ba yoka na bango ba jibe mais musique ba matu Samuel ba yoka ngote tala niveau bango miziki ya wera eza kitoko koleka de ningonde ofuta nyongo nanga yosilisa bapasi nanga tina nini na nyokwama yosi yonyokwama po nanga alosisko nzembo wera wana pe nini église mutero vraiment nzambe to eloko nini etungisaka biso na mokili oyo likambo eza simple ezomonana musique ya nzambe na ya mokili eza na différence munene mais lelo bakangisi yango basangisi yango les arrangeurs barapport eza ebele sœur Marie Misamu heureuse mémoire na notre sœur Marie Misamu sebe no ebetaka na obolelaka na obobinaka wana ozobina ngo na bonzambe ozokanisa mais mutabeta ngo ramat oka rama yoka enchaînement rama mutabeta ngo yona zo mona donc zo beta la viva la musique donc zabela tala yoka même sabino principe ya temple za moko ce qui est du temple ezaka mise à part babuli sakango ekomaka sacré batsango pembeni biloko église makam lelo mona boye église elouese ba instrument bakebetela ngo concert à mokili. Quelle confusion! C'est malheureux. Donc ce que tu compte la makambo to makambo makambo bo se rendre compte que to perda ma makambo belé. Na koluka kaka développement, na koluka ko changer, to so ko talibulu malé matina libua ko wo. C'est bene bani ko beta en église. Lelo na ebisi bino hein. C'est bene zo beta en église. Ya Robino Mundibwe kosa. Ya Fabrigas e kosa. Bazui nzembo ya sœur Mado Makwe. Nzembo na beta ko nzembo mélancolique ya mawa. Molimo to pesa yango na nanye Alléluia na Yesu. Parce que tant que je la verset au yalobara place où Jésus Christ a dit Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets. Parce que moi nzambe sera sokufa atika mon lit mon été telingana. Quand Jésus a rendu l'âme, il avait remis à Pesaki mon lit mon et pas il en colo. Alors lui Père, je remets mon esprit entre tes mains. Na pesi mon lit mon anga et pas na yo. So maman oyo na se inspiration oyo molimo na pesa yango nanani. Alléluia na Yesu hein. Tant ba Mike Alamba ba zui yango. C'est par là ton succès. Donc c'est non na suka papa.
Donc, tala, oyo kaka série à JB dans ça so le client beti ya mona ba baro ya kalezaki ba mate ba cheya bois na njili ba la plate qu'il faut soki le plate qu'il faut na boma ba M16 ba nini ba na sirène mo betaka so ta milimo tomboki alo ba rose cimetière yoka musique mutolo ba alo ba rose cimetière a téléphoner cimetière bankuyu va téléphoner pena cimetière la muki papa bakufi balamuki soko tsaki tembe okomona soko pena ba bota ke na mwasi okoningana okobina yango nzamba lobaki boye si cela était possible alingaka tika mokili su tamulai mais na niveau satan tie ba arme na ye soka pusi mokili molai même les olives vont tomber. Koka moite frère ozaki musantu frère bana obanga nzambe ah lelo frère osali bo koka moite parce que nzamba bi okata mokili na mukuse match za 90 minutes mais nzamba okata mona 80 pour niveau ya attaque de Satan tenga misi terrain papa okobina ino bo sakana mamsuma kamsubo lo bakozolo bakaka mais vous avez un gros sous ma belle et s'il y a un toqué, quand ça mouno, là, tonton. À toi, vendre habité, comme ma gamme, soutien à Kima. Et puis, monde, mon ressource sur le bas, pasteur John F. un monde à décalé. Mouta bandara makambo, papi mbavu. Papi mbavu, abanda makambo, monde à décalé, bango, bazo, mba porno. Bana ba moto, soko mati moto, soko kene ba kota ba bibo, ba kingasani, kuna ba nini, ba kimbanteke, ba cimetière. Pour près sa cimetière wana ti lelo abandonné na l'état mais soko ko kuna o mataka ba moto banda kimbuta ti cimetière o ka mama biloko bana na bazoloba ça la fête tikela bana ebisa bango bon bino bo gérer bo ta musique papa o ko lela alors to comme na suka to senga na régie bo tela biso nzembo abatu bayemba molimo na pesa yango meta ba simbi yango muta sente wana ninga na kisiti et pese lo mususu mokili ezokende mabe tokutani prochainement épiscope ya Mborande Kita rendez-vous na Kitata les grands oisalins de Dimesa. Alléluia la Yesu. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi eske kokufela baboti eza lisumu kozanga baboti eske eza lisumu voilà nakopesa bino message l'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino tala musala munene ozosala pona bana tala musala munene ozosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki mais nzambe atelemi na nzela orphelinat oyo pona koencadre bana oyo yaya lisungi na yo to wana ngo posa 1 euro no to wana ngo posa pona mwana moko tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to wana besoin lisungi na bino ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola.